bisoka tozalaki koloba ndenge na zoloba so azolandanga Papi Tamba Claude Machala echala mwana bacha makelele moko lelo Kabila lungwe na pouvoir Claude Machala pas même ata chef ya quartier ndeba yaka ko batama awa babomi 8 personnes awa ya ba combattant soki okomona ba photo wana na bilili so tali wi cercueil so moni mutu ache maboko boy na kati ya cercueil c'est moi Pasteur Ali so moni ba cercueil ya bibembe wana mutu ache maboko boy na telemi na kati ya bibembe wana zanga batumba bandeko awa 8 banani bayaka toyebi bango Claude Machala wana na Papi Tamba na ba Bushabu na ba Shadari bayebani babomela biso batu awa papa moko baboma tika bana 8 babomiye bayaki po baboma président Félix na Jean-Marc Kabunda mendenge balobaka ke mopakola ka mafuta ya Nzambe akufaka te Fatia ayeka bo azwi biloko na ya bimi Jean-Marc ayazwi ba ordinateur abimi bakoti babomi bandeko avant baboma baye bakuti courant babenge SNEL lukule zaki na maboko na bango SNEL ya ekati courant bakoti babomi nani bayaki se ba Papi Tamba wana melelo ko bima koloba nini na ebisaki batuke soki ke Kabila azala mokonzi te mutu lukula zowe alinga koma gouverneur te puisque capacité na iza moke babengani eka na batu ye baponaki ye bato wana nde babenganaki balobi akozonga na lobi akozonga te lelo azongi te il faut bakanga bango mbongo wana ezonga na kesi ya leta matata mponyo amata akita tozana yo mkomso olukanga akokota prison. Pasteur Ali mwana 12 ans. Pasteur Mwana 12 ans. Wow, Pasteur Ali mwana 12 ans. Mwana 12 ans ye bino nyoso baba mikolo nanga. Voilà. Mais na kopesa ba réponse oyo ko sepelisa bato. Et aliboso na pesi ba Patrick Mbote na Suède. Na pesi papa Damas Balambo na Angleterre, mama Kaindo na Canada, Katidomi na Canada, na pesi bandeko na nyonso balandaka mwana 12 ans Mbote bele. Na ndimi kopesa réponse na motuna otuni ya Tambwe Mwamba no Noël Changi oui. Noël Changi azali congolais 100%. Noël Changi amoni buzoba eleki na Congo. Pona nini na lobi bongo na Congo twana bato mayele bele époque ya kala ya ba papa na biso tozako mona ba pays nyonso bazoya kotanga na université na biso e ya Kinshasa e ya Lubumbashi oyo ba kamero ilelo baso cha munoko batanga aw c'est pour cela ba élément na biso batanga mingi ba chemikanda na se papa bimisa ba constitution wana mboka na biso etambola nde yango Noël Changi Nzambe afunguli yepe miso abimisi mukanda na ye ou bien article na ye oyo ke mutu oyo akokota na gouvernement ya Samuel Lukonde oyo premier ministre ya sika ou bien ya Fati Beton il faut azala oyo baboti ye papa congolais mama congolais mais ndenge tango apesi eloko wana en tant que mwana mboka congolais mutu apesi Noël Changi congolais alobi eloko ya mutu ya makasi ozala na gouvernement na biso ya ba congolais il faut zala papa na mama ba congolais yo sikoyo en tant que oza mama journaliste oza congolais est-ce que koyoka motema pasi na koyoka motema pasi te puisque naza congolais ça 100% muto koyoka motema pasi aza chinois aloba balunguli ngai musunyi na fufu e bangumbu shimunyi mubija c'est-à-dire babotolinga musunyi na munoko lukula balobi ke ngai chinois na koko zala na gouvernement te puisque na congolais te c'est normal chinois pe andimi alobi oui eloko balobi eza solo po ozala na gouvernement ou bien l'état ya ba congolais zala congolais le père et le mère mais ngai na chinois na kokota kuna ndenge nini yango congolais ekosala ye pasi te soki oyoki lelo ba makelele bandi bato wana baza ba congolais te yo sala bango pasi oyoki lobi kuna fayulu ke mbangu bakeye ko vacciner pona nini akebo to banda kala po to yeba oza congolais zala na mangwele o yawa ata na ngola soki bazalaka na ngote soki batali oza nango bakangi o congolais yo ka elembo wana wapi na ngola
soki oza nango te bakangi yo balo oza nango bakangi yo oyo congolais po bayebiki biso bacongolais nde tozala na mangwele oyo yango mpe awa totalaki bangwele awa na awa sikoyo yo oza nango te tokondima te oza congolais yango Noel Tchang alobi te tosala eloko wana eza ndenge moko biso na Angola balimba kende élection bakobimisa ba étranger nyonso po batikala kosala élection na bango même na Brazzaville awa oyokaki moma moko babimisi ba Congo babimisaka pona nini po batikala bango bana mboka basala élection na bango bapona mokonzi bango balingi ezali te baoye na baoye soki Tchang abimisaki bongo eza mabeta atake naza congolais 100% na kobeta maboko na sepeli na sote pe na kelikolo mais soki oza rwandais yango ma ya miso ezobima soki oza camerounais yango wana ozolela soki oza sénégalais yango wana ozolela lukula ndeko oyo na kotanga pe na kombo na ye Francis Kalombo azobimisa bilobalo c'est-à-dire aza congolais te puisque congolais penza solo il faut obeta maboko lukula Facha aza bo président aza congolais na kolela ni na yebi ke azali congolais mais so batili biso étranger na ko sepela te na lobi o aza étranger yango wana omoni loi ya Noel Tchang bamata bakita ezosala tozo signer ya kala mingi pete bazo signer puisque majorité pe eza ya union sacrée mukili tour retour ezaki ya bango lelo ya biso bamata bakita nzambe asapesi eloko nyonso nzambe asapesi okobotola yango te yo moko moni ao basali ba gêner lelo bakomi kokende bazo sila muke kombo kaka ndemba lobaka kombo ndenge tolobaka kombo oyo ya PPRD ekolimwa etikali mituka to changer couleur to che couleur ka ya drapeau yango moko soki tolunguli chi drapeau ya mituka esili balimwe na sen po bazali susu te nde yango tangi kombo ya mutu moko aw na ebite na kota direct ou bien na zela otuna okokota na direct mais avant kota direct balobi pe mama Marthe pe pas congolaise te Mama Marthe bajembela te na lobi bien nazoloba na oganga na mungongo makasi na pesi na tribu ya mama Marthe. Mama Marthe azali bimbaji yo obotami soki na Burkina Faso kuna ou bien obotami na Benin est-ce que okoyeba bimbaji ndenge nini tuna ngai mutu na yebi bimbaji ata obotami epai na biso na chela okoyeba bimbaji ta au moins soki na Angola puisque bimba des Angola et na Kasai lelo na lina yebsobo ba jembela te tozana ba choko bazana 5 pays mais biso moko to yebike bu choko azaya Tanzanie oyo azaya Zambie oyo azaya Congo oyo azaya Angola to yebi ngana ko la soto tamuna lobi mu choko oyo alobi we na lobi ya Tanzanie mais mama Marthe aza congolais 100% congolaise yango na uti koloba baloba ki awo papa Etienne aza vivant oh azali angolais papa Etienne balobaki aza angolais lelo elungwe papa Etienne po bamoni akufi ale ekomi sikoyo mwasi na ye soki papa Etienne azo pouvoir olingo yo tolobi nini angolais azo po pouvoir bajembela te loi esi ebimi mama Marthe kombo na ye na uti koloba pe na zoloba kombo ya mama Marthe ezali Chisalu ezali zando na lingala na français ezali marché sikoyo na muke nango mama Marthe komo na ikasalu ya muke kawenze ya muke nete kawenze ya bitabe ya zigida nde kombo ya mama Marthe kasalu Marthe na baluba tozo bengango kasalu Marthe kawenze ya muke soki otamboli na ba pays nyonso okoyoka kombo wana ata na Rwanda okoyoka ngote ata na Angola okoyoka ngote kombo wana ezaka na baluba na Kasai Chisalu ya munene puisque ngai leki na ngai ya mwasi apesa mutu moko ya Kasai kuna kombo ya mwana Chisalu ya mwana na lobi bajembela te singa isekangi bango na kingo babosana te balobaki ke Fachi atanga te toko bomaye dans 2 mois dans 6 mois bakoki te bakomi o mama na yaza congolaise te oh euti wapi boko manipuler na euti wapi boko kosa ti wapi mais bino esika bu uti toyebi awa na uti kikwiti na yoki makambu mususu eleka kuna o kizenga za mutu ya bandundu te bayaki na mulele na bitumba ya Kisangani mais faut ko luka pe oyebe za solo lukuta mais soki na lobi ndengo wana na meme ngam Kasalu Marthe azali congolaise 100% tuna batu ya Chikapa bayebe bimbaji bakoyebisa yo tuna batu ya frontière ya Kamako Sumbula Ntambwe Kabongo kama banji bakoyebisa yo yango na pesi exemple
na Wiji kuna province mobimba na kati Angola balobaka Kikongo na Lingala so bakangi yo kimi olobi na za mutu ya Wiji oui olakisi na mikanda olobi na village natal ndenge moko na mama Kasalu azali Congolais bimbadi azali Angolais te babambaki mobali akufi lelo babaluki ekomi mama ata balobi bongo bakoya na ba preuve puisque biso to na ba preuve oyokaki a preuve exemple typique Vital Kamerhe akendaki kopesa bangombe 30 na fête ya mariage ya mwana ya James Kabare oyokaki babomaki batu na Khartoum na Burundi soki na Burundi soki na frontière Vital Kamerhe akendaki pekuna akendaki kosala nini toza na ba preuve ya koloba ke mutoyo azali boy Vital Kamerhe azaki président ya ba étudiant ya ba étranger na Lubumbashi eyebani Noël Chang asia kangi bango yango balobi o asali po président pesa ye pouvoir te pouvoir ya ka bongo te po to moni papa Etienne abundi te akufi azui pouvoir te mais facha ye kozwa Noël Chang ndenga zawana azana mbongo asala na banki mondiale aza mutu apamba te aza mubola te mais apesi ndenge nzamba la kisi po asunga ba peuple congolais buzobe sala nini esili lelo balobaki guerre kosila te esili te bakodembela wapi oyo na buloko o tokende dialogue tosilisa eloko nzambe a créer oyo babenga kanani volcan nzambe mutu atindi yango o tokende dialogue tosilisa volcan lelo volcan esili bakeye dialogue tala buzobe ya bato batika buzobe Noël Chang asabimisi ekangi bango. Alors, par rapport, il y a rancune entre Noël Chang et Moïse Katumbi. Non. Na kokota na makambo ya Moïse Katumbi te. Moïse Katumbi azana kati ya Congo. Justice nde koyeba ke Moïse Katumbi azali Congolais ou bien za Congolais te. Puisque tokoti na makambo ya mbongo te. Tokoti na makambo ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi bakendaki Genève na mokonzi na biso. Biso to finga ka batu te to chola kate wana na kimi question wana te mais na yebi sio ke likambo ya Moïse Katumbi justice na kolobela yango ngai te soki kokufa mbele yo nanga tolinga tokutana te oyebi banzeta manga ezalaki place oyo banzeta manga wana tozalaki kolia manga avant to somba ndako oyo papa sombela biso ndako oyo ndako esombami na mbongo ya moyibi te esombami na mbongo ya Kabila te esombami na mbongo ya ba partenaire oyo ya biso ya papa Etienne asombi ndako oyo banzete amanga ezalaka awa tant to sombi ndako oyo toyo kotia bayoki motema pasi nde batozotanga wana nokombo na ina ni Papi Tamba wana biso ka tozalaki koloba ndenge na zoloba so azolandanga Papi Tamba Claude Mashala etiala mwana batia makelele moko lelo Kabila lungwe na pouvoir Claude Machal, pas même à chef de quartier. Vous comprenez? Pas même chef de quartier. Papi Tamba, Ache Makelele ba brûler Kabila Kei. Le lo Papi Tamba alimwe. Mais banzete oye katama awa. Ndeba yaka ko batama awa babomi 8 personnes awa. Ya ba combattant. Soki okomona ba photo wana na bilili, so tali wi cercueil, so moni mutu ache maboko boy na kata cercueil, c'est moi pasteur Ali. So moni na baseke ya bibembe wana moto ache maboko boy na telemi na kati ya bibembe wana zanga batumba bandeko wa 8 banani bayaka toyebi bango Claude Mashala wana na Papi Tamba na ba Bushabu na ba Shadari bayebani babomela biso batu aw papa moko baboma tika bana 8 batu wana tu bakufa baboma semeki ya Tshisekedi ya mukolo Bukasa ayepo aesale courant babomiye bayaki po baboma président Félix na Jean-Marc Kabunda mendenge balobaka ke mopakola ka mafuta ya nzamba kufaka te fatia yeka bo azwi biloko na ya bimi Jean-Marc ya azwi ba ordinateur abimi bakoti babomi bandeko avant baboma baye bakuti courant babenge SNEL lukule zaki na maboko na bango SNEL ya ekati courant bakoti babomi nani bayakise ba Papi Tamba wana melelo ko bima koloba nini yango abatami mukili yango turo turo lelo kaleve pe abatami yende kolo masolo na uti kolo promoteur za kaleve na ba Papi Tamba kolo beloko te po Kabila pesi pouvoir te apesi ata musala mukete lelo Kabila tike ka bongo mais Papi Tamba congolais andimi babo mabandeko na ba congolais
mais lelo Kabila bazokende na ebisaki batuke soki ke Kabila azala mokonzi te mutu lukula Zoé alinga koma gouverneur te puisque capacité na iza moke babengani eka na batu ye baponaki ye bato wana nde babenganaki balobi akozonga na lobi akozonga te lelo azongi te likambo zotuna ya mibale eza Matata Mponyo. Matata Mponyo azalaki kosala na Banque Mondiale bango nyonso batanga na université ya Lubumbashi. Matata Mponyo ayawa batie premier ministre asali 4 ans et demi. Le seul premier ministre asali mikolo ebele za Matata Mponyo 4 ans et demi. Koya ya yemba na moko akangi ba Jean Payeur po ba futa te. Mais or que tant ba Jean Payeur baza ko futa bato ba mbongo ya mike zo tambola. Tant Matata Mponyo ya kangi yemoko a joué deux rôles. Yemoko ministre ya finance, yemoko premier ministre. Est-ce que ozoka place one yemoko ministre ya finance, yemoko premier ministre nde Matata Mponyo akoti na koyiba mbongo Matata Mponyo ayiba tosi tolobela yango eyebani 285 millions de dollars américains a utilisé 80 millions balé 205 millions. Matata Mponyo tango autaki soki bene awaye olandaki na aéroport tango Matata Mponyo akiti oh na ye boy na balobi Matata Mponyo babengi yote ozolenga ni nini ozo agite pona nini zela soki babengi yo okende kolo wana Matata Mponyo mbongo Matata Mponyo ayibi eza ya Bukama Alonso oyo oyoki lelo akeiko aloni masango akeiko buka ba université na ba hôpital na Kindu wana mais mbongo ya masango awe esunga ba peuple congolais lelo bakekuta ba tracteur na ferme privée ya porte-parole na ye nani Israël porte-parole ya Matata Mponyo Israël wana bakekuta 30 tracteurs na ferme na ye lelo bakekuta lisuba tracteur mususu na ferme ya Vital Kamer biloko wana ezana mwana mwasi moko tango bazozwa mbongo ka ndenge na zolo babuye makambo tungana za polele ndenge na zolo ba okomona po pouvoir ebalukaka Pasteur Ali olobaki boyo olobaki tango na kowanga na babimisi tango Matata Mponyo baza kozwa mbongo ya kanisaki bazokoma te bazalaki kokoma makambo ezotikala nde omoni lelo chef azosala musala ezosala puisque azana ba preuve wana nyonso yango moni Matata Mponyo likambo ekwei wapi na ba sénateur ndenge tolobaki boya na union sacrée te po boya ko bata mambula bakokanga kabino bazongisa mbongo ya ba peuple congolais o Samuel Lukonda uti kolobake budget na biso ezali 36 milliards 36 milliards ba mbongo ezana bosha ba Matata Mponyo il faut bakanga bango mbongo wana ezonga na kesi ya leta Matata Mponyo amata akita tozana yo mkonso lukanga akokota prison likambo mususu ozotuna ezali ya oya hotiko kima akimite azali socio nde kosi azali nani wana Ntambwe Mwamba awela kipose na bachi lukwepo place Ntambwe Mwamba azali wana ezali place ya bachi tellement bango bazali facile à corrompre Kabila à corrompre Ntambwe Mwamba basali tutu bachi Ntambwe Mwamba vandi place wana Ntambwe Mwamba vandi biso tolobaka likambo ata toyebi yango soki ebimi nanu te to vérifier eza ya solo te tokoloba yango te tokobimisa likambo soki tomoni eza ya solo po ntango bakoya kobenga ngai mwana 12 ans olobaki boye oui botala ba preuve yango wana lelo Ntambwe Mwamba ayibi mbongo ye moko azana na 9 millions plus ba milliards ya ba francs ebele siko bango nyonso bayibi ba 50 000 baza ebele baza plus de 100 quelques bon na monta wana il faut bakanga batu wana nyonso bazongisa mbongo nde oyoki nungunungu Ntambwe Mwamba nanu babengi ete aliki atika mboka azalaki kowela a diriger akomi akima kende Belgique entre temps na Belgique aza pe na dossier oyebi yango bazele balukaka ye na Belgique soki anyati na Belgique bakokanga ye nde omoni ba Twitter socio wana ekosi akimite azali awo akobata magandenge ndeko na ye ka leva bata Ntambwe Mwamba kokima ndenge ni mboka Ntambwe Mwamba za kowela yango na ye na Kabila siko kokima okende wa yango wana na ebishobo bazobongisa prison
ezali pona bango. Lelo kuluna bazokende kaka nyama kasese. Kuluna ekozala na prison te, prison ekozala bango bakuluna cravate. Batu wana baza ebele soki na tangeli yo. Ba Jean Makila, Baboucha, baza ebele mwa na tangeza te. O ba yibi mbongo leta. Yango moni liste ebimi, tozokende na bango malembe bakota na prison, ba sanza mbongo kwa Yesu nga basenya na gratuité ya enseignement. Yango moni mokonzi na biso avandi azotala alobi na zwi mboka na pesi yango na maboko ya justice. Ndeo moni kuna milelo ebandi na Kagame. Alobi o ba Congolais guerre wana na yebi yango te eza bango moko bakolo guerre ya Est. Wana Paul Kagame. Mais Macron a outi France aye ko sala nini na Rwanda. Et retour na yeba bete kana ba français. Ozomona makambo ndenge ezoke. Eza bisote akosaki bango ke minere eza ya Rwanda. Nde bakitaki po ba vérifier. Sikoyo Macron kozonga na ye ba français ba beti. Soki ezala ba Congolais o mais awa nani peuple nini akotombola musapi po asakana na Fati Beton. Yango yepe Macron aleli Fati ya o sauver ngai. Est-ce que ba beti na France? Mais bazolo batro na lali na Kikwit courant sate. Ba travailler na ba groupe. Est-ce que mboke zaka bongo? Entre tant Kikwit ezali ville moko ya kitoko makasi. Balaki singa ye sika emene kesera tangaki na kati ya Kikwit. Na keti na basangu wana na sololi na bango. Mais na somona bande kwa bandu bachi le président Félix Makelele awa entre temps pa na bango 20 ans o baleki na pouvoir babongi cité. Eloko wana esalinga pasi batikila mokonzi na biso avant. Yango na sengi Fati Beton ndenga landaka biso asala 4 nzela na bandu. Asala nzela ezokende vila bandu bacha makadam, nzela ekokende bulungu bacha makadam, nzela ezokende Diofu bacha makadam, nzela ezokende na mboka ya muzitu pona koyokisa muzitu soni na gungu achela bango makadam. Et puis na kati ya Kikwit bacha kurana mai bazolela makasi. Ndelo kona kosenga première dame avec président de la République na premier ministre ba adopter loko wana po basunga bande kuna biso banu puisque to sali tournoi na ba Congo awa to silisi ya banu secrétaire général na minito azana vila banu so asili to kende Équateur nyonso wana ezali po totala est-ce que batoyo babikisaki mboka ou bien babomaki mboka babomi mboka muzitu so tali hotel ya tongi na Kikwit okolela ti hotel moko ya salite mais tala sikoyo mutu lukula mor atongi bo mama na boru na Kikwit otali bo meza politicien te yango wana ba Fayulu te Fayulu aza mutu ya bandu te atika nde Makelele Fayulu lobi akendaki ba vaccin ba tie vaccin pona nini akimba bakende kucha vaccin atosi mokonzi mboka ngai nazalaki na bandundu na moni village ya Fayulu te mais aho tozana masolo Fayulu te so totanga Fayulu tozo matse Fayulu asiali mwe na terrain na 2023 président lobi azali prêt ya kozala candidat présidentiel. Mais tolobi avant to koma wana recensement na loi ya changi ba adopter yango po ozala député na mboka oyo ozala ministre papa na yo na mama na yo bazala ba Congolais yango wana na moni na komi na suka na kopesa balandi ya mwana 12 ans numéro ya téléphone pour na batu nyonso baza pesa ba joie. Ah oui bako benga bino so to bako benga nga plus de 143 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77. Pasteur Ali Mwana 12 ans. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.